atika ko kangisa zawadi te to apporter une plainte te. Et deuxième chose, et comme Manisou sur ma mais c'est ça les mamans, mais pourquoi pasteur Mike Azot comité casse légèreté comme ça, tant que Moutou, Azot Mankaka chaque jour. Première année au manqué, on a vendu le kimia au conseil que non, Nazaka 2, parce que bateau a 2, on a des bassala kanini, va passer BD bassala kabatuna si. Ok, tu sais pas, donc, il fallait que tu appelles ça la réponse, c'était très bichou. Ma place wana pe alobi pe mingi ba maita pe baninga musuba na se omona teke yazo kotela ka pasteur Mike oui kasi on dozo zongi se na kokotela na fe to lobela olobi ne bien olobi ne bien bandeko ngapa na zongi lisusu la famille le problème c'est quoi nga tribunal nde na olobela pasteur Mike na olobele en qualité te lokola nga mwazana za moba homme simple na olobele te lokola na olobela era lokola na olobela mibali ya normal lelo so toyoki ngamo ake na ye kotia mwasi mosusu zemi atrahi grâce tomona yango aza mobali normal so toyoki masolo ya era toyoki ya mobali mosusu eloko oyo tofandeli awa tolobela un pasteur oyo bino mo bokumisaka un homme de Dieu tango ozomata awa koya kolobela ya Mike te lokola mutu lokola mobali normal la rose kosakana ngai ta ba ngai ve tribunal nika yo moko loba bino le problème na bino ezana boza ba fanatique ba pasteur eloko biso tolobela tango ozomata na live tia na mutu na yo ozolobela pasteur azala faux pasteur azala soki nani boyebake tolobela pasteur ya Mike ndenge aza wana aza un homme de Dieu na église ya Mike ateyaka bato totika mabe totika adultère totika kolala basi ya baninga totika boye makambo ya Mike ateyaka bato ye moko ezola te na kati ya communauté eloko eza na tosengi na ya Mike asala testa ADN na zawadi ake koporte zawadi plainte ya Mike abanga zawadi po ane ya Mike akenda mboko nini mama Matina Makelele mama Angela Mama Angela kanga micro seni demande Matina kanga micro te bichou ya Mike akenda États-Unis bandeko tozona dossier bino bolinga vérité te ya Mike akenda ko porter Peniel plainte na États-Unis et puis bakenda ba tribunal makambe belebele amemi Peniel likolo dede ya Mike aya koloba azo reconnaître mwana na mibale te Zion abi Zion aza mwana na ete tomona bolito zokisa no biloko bonga na zana ezali Yvette Kalombo afanda na kiti aloba mwana na mibale aza ya Mike te tande basambusa Peniel siko soki mwana na mibale ya Mike oyebi procédure ya test ya ADN etambola mwana na mibale ya Mike olobake Peniel asala bondumba akosela ozema mwana na mibale so mwana na mibale ya Mike osala test ya ADN et puis oza pasteur moko ya lolendo réputation oyo bobebisela Peniel na mwana na mibale est-ce que ya Mike ozongo oya koseskize na Peniel po bato nyonso bamona Peniel asala bondumba na ndako na libala mwana mibale bowanga na Yvette aleka boya kosambusa Peniel est-ce que boleka bosenga pardon na Peniel oyoka elengi papa ya de beaux garçons Peniel abotela bana kitoko okoma kotambola partout na bana na fier donc 9 mois na nga ya pasi na botoli obana ozwi bana nga obotoli nga bana nga na États-Unis omemi bango na via Kinshasa osenga déjà pardon beskise na mwana oyo mibale tala beau garçon mwana kitoko mo babotoli pa Peniel c'est la même chose kene kosala test ADN na zawadi to bino bozoloba ke zawadi azosala chantage yango na nani ye aza pasteur ngamo ndenge nini zawadi akoma na chambre na ye akomaka ndenge nini tomona bavideo ti pe na makambo mpe important mpe zawadi plainte te ti lelo mpona kobebisa image na ye comme chrétien comme mosala ya nzambe ya ye comme chante moko boye bolina tiele bino video zawadi na pasteur Mike na kati ya chambre boza makambo loka bomona te ndeni teye junior likambo eza na omoni biso fo koyebisaka ya Mike ya pasteur fo koyebisa vérité
nga so ezalaki ya Mike so azalaki ne mobali normal okwa nga mobwe na oloba na nga makambo neti noba te aza mobali ya normal me aza pasteur ti bino bokomaka baser église yango na bima baéglise wana nakenda baéglise wana te bokoma likambo ke oyo Zawadi aza Jezabel Zawadi aza envoyé du diable Zawadi alingi yoka mama molobi oloba nini oyo ya Mike Zawadi aza ndoki alinga ya kodetruire libala mosali na Nzambe aya kodetruire ndenge nini ye mobabile soki le corps est faible ye ya Mike kalamba ya te ya bato ayebi ke ba Jezabel baza tala kizengi zuzu ofinga na tribunal ndoki donc bokoma bapaster mino kokotela bapaster ata likambo eza mabe kokotela bapaster kitoko te soko mati ayebako ke olobela paster oui parce que moi na zo Zawadi akomi komanke trop mais oui ata niveau ya Congo neti Zawadi aza na Congo po Zawadi aza na Congo okoporte pe plainte ata na Australie ya Mike ana mbongo akoporte mpe Zawadi plainte apartir Australie opo biso mpe nde tofandi boye tosepelaka te nde Zawadi ayaka komanke barespect awa eza mpe kitoko te Zawadi kofingaka ya Mike ntongo midi mpoko naomatya bato baomata te nayebi te pourkui ngai momeka na komatya bato naomatya naomona te eboyi omatya bato nayebi te pourkui endimi même sur réseau bino omonaka bato mabe kaka to oloba na en qualité ya serviteur de Dieu mosali na Nzambe ndeko amati baloba ya ngamo oui maman biso excellent bonjour bonjour ya Juju tozala dossier oyo makambo ya dani ya Zawadi si c'est tribunal aza na raison ya makambo nyonso azoloba c'est ce que je voulais dire aussi pasteur Mike aza pasteur so bazolobela ye parce que aza pasteur eza normal te et puis Zawadi aza liboma te oyo obimaka bongo po eza pe réputation na ye avant même makambo na ye na Mike ekatana Zawadi aloba nini kazaki na zemino avant zonga Australie bato nyonso babambaki ye mabanga yake eza lokuta aza na zemi te juste après wana oyo azongani na mobali na ye akomi na zemi ya mobali na ye azobota donc c'est normal zemi ane kokoza fort possible kezalaki ya Mike donc aza liboma te akoya obima kaka loba mutu bobima na ye te eloko te so Mike akokaki koporter plainte na nani na Peniel il peut aussi le faire na Zawadi ake kosala oui et puis ake kosala test bakokokangisa ye te me bazalaki na monopole ya kokangisa nani Peniel me bakangisa ye pe balakisa pe ke azokosa comme ça avant tobamba nani Zawadi mabanga toyeba ke azokosa zemi ezalaki ya Mike te après tobambe mabanga aussi longtemps preuve eza te moto afinga ye pe te sino te comme injuste oui mama biso bonjour yaya nga na Australie na Sydney bamakambo bato baoloba oyo totikala biso biloko wana ya lokota Zawadi atikala kokabona na kamara na mobali neko bazala ndako moko bana nyonso mwana Mike moko te za na kati ezaka yake no aolinga benda succès elo moko te Zawadi nakenda Brisbane mais na Sydney bongo yo bayebi soki Zawadi akabana mobali ne bakabwana te toyebi ke bazala ti lelo na mobali batikala kokabwana te donc bazala toujours et bana nyonso eza bana mobali wana tizwa mobali wana mwana oyo atie ya bebe wana aza deja ya kokola abimisa foto na ye bongo ya lobi aza bebe Zawadi alobi mwana naza 3 ans Zawadi alobi ke mwana naza bebe biso toyebi ke Zawadi na mobali ne bakabwana te toyebi yango est-ce que abimisi foto ya mwana wana ya 3 ans ou bien abimisi oyo ya bebe
so boza banvoya makambo oloba awa tolobela pasteur boyebisa pasteur Mike asala test ya ADN makambo esili akoki kosala yango te parce que makambo Zawadi azosala banda akota nini Australie atikala esu kozonga Congo te azongela Congo ndeni so azongi kuna bakokanga ye bakange po asali nini nana azonga Congo te Zawadi atikala onyata makolo esu na Congo te banda aya namona na boutique ne out tonton Gigi ayaki a moi passé azali na boutique na ye nga mona moni na miso na mibale tonton Gigi nsambe boutique na pembe moni bâtiment ya bamara tumba bazala ngo wana boye na leka wana wi nsambe ayaka na ye ayaka wana eza na ngo aya Zawadi aya boutique ne eza pembe moni bâtiment oyo aya boye côté ya sa 9 awa epe pe ndenge azoloba ala akutaki maaviki ti okuti maaviki ndenge oyo olobela makambo malonga aya na mati aya aza boutique ne na pembeni na boutique ya vie na nga eza pembeni pe chez Zawadi ezali siko bino boloba yo oloba bokanga Zawadi bokange po asali bino na mati ndeko na nga mwasi na mati pa tonton na ngai aza grand frère na nga nde yebisa biso siko bokanga Zawadi na Kinshasa po Zawadi asali nini kasi yebisa biso bokokanga Zawadi na Kinshasa po asali nini bokange po asali nini crimineli na mati pa tonton na ngai soko moninge pa na yo mati pa tonton kasi yebisa biso bokanga Zawadi na Kinshasa po aza crimineli asali nini na Mike te wana eza ba Kinshasa ngoma ya bino biende nini makamba sentiment makamba mbetu bokangela ngo mutu makamba mbetu bokangela ngo mutu ya makamba gouvernement Zawadi ya congolaise akita na mboka nende nga lingi bokangele na sansi bokange po ani na koko ebisolo moko koloba na ngati Congo endimaka double nationalité te Congo soki déjà changé au vu de la nationalité côté mosusu oza su congolais te constitution na biso endimaka double nationalité papa bakokitisa ye ngamo eloba bakitisaki ye makambo ya malonga oloba mpe ata bino mopenza omona oyo kodistre biso directeur so ale kita ale toza makambo nationalité to toza makambo longwa Maaviki bonjour Allô, Maaviki toka loba te mama irtila alo nama cha batu msusu tozoloba makambo kino passer akele kofunda Zawadi na niveau ya Australie parce que Zawadi azobebisa réputation na ye si c'est vrai si c'est pas vrai parce que ye bazo traité boye du boso makambo ya ke Zawadi asalaka emouve na ndenge ya sima to comprendre te makambo na ndenge ya liboso pe likolo ozo mekoti Zawadi abebisa réputation ti ba vaseline bimaka yango biso bato ya média tozoganga biso batu na ba juju bien tozoloba réputation pasteur aza kwa mobali normal to kwa biso ba juju bio aza mobali normal te lokola bato mususu lokola yo parce que ye azo présenter déjà akomba nzambe liboso les biso tozoloba kino na façon wana ezokende mabe il fallait pour la garder réputation na ye na makambo ezoleka na matuna église na makambo ebele akobungisa batimene église parce que bakomona kino pasteur na biso asalaki boye nde biso bangamo tozwa kodéclare ke non pasteur Mike Kalambai mosali na nkolo luka moye soki okosalisa ADN ya liboso oporte plainte ya mibale salisa ADN soki Zawadi eza mwana na yo te to na makambo bapesa Zawadi mère d'anga akobala su kombo na yo te akoposa su makambo na yo te akobala su makambo famille na yo te pe ekosila bongo Zawadi aya kaka chaque jour na chantage mais tout le monde n'aura jamais esika oyo ke non bozongi ata ko menacer Zawadi tosani or mama ya bana ya pasteur Mike Kalambai Pinière abota bana mibale mais makambo ba ntima niveau justice sikoyo o babala ekuto na mbongo siko Zawadi bozo ko mena justice te pour nani bo comprendre te bozo sabiso loro moko oyo kino to kumna kati ya suspect ebele parce que to zaka to côté la wapi to kobima wapi to pesa mwana wana impact bozo pesa impact na ba valeur
c'est mieux que no kangaye ndenge bokase mama Peniel lelo batia koloba makambo na bino sute alobaka pe su makambo ya mboka na bino te makambo na bino te s'excusant en gros et en détail mais individu moko boloko la Zawadi o ayaka na moment o majabu ebandi ye aye akotiti na kati ya mbeto akangi ba photo ba nini tout parce que passé après ça kaye faveur yako nini yako sa na ye clip donc tibisiri appliqué que alobi que non makambo ki e gude beta maki imère ane kina ma beto ça d'intervention surtout mona peut to zwaka to toi ba défense mais tilelo équipe a passé Mike Kalambai botika jamais comporter Zawadi plainte mais botika makambo kina na suspect kaka bongo aye koloba ki aboti na pasteur boutique kaka bongo lelo aye komisa kino papa yaka ko sala ADN eza mona na yo est-ce que image na solution na makambo ezoleka bozomona ngo normal en tout cas biso toko kota makambo eza makambo majabu te za juste makambo ya pasteur Mike Kalamba et nani et l'autre la fille à question tous en a besoin kaka papa qui est en Australie ou aux États-Unis ou wapi ou sali plainte ba avocat ba hotel ba wana adene ba bina ataka suki ya pamba bo tuer ou ba bendi ata ba so kaka on moins ba sangisi ce qui est bimi 100% à ça mona na yote là au commissariat à niveau au bout puis à dodommager pour azana mbongo soit en disant yes Zawadi azana mbongo famille paysanne en tout cas gouvernement australien comme marque en gare pe akotika kolbaka sokombo na te so gaza mwana yo va bien la famille vous excusez parce que na se trompe pas ça dans un bonimbisanga et communauté bonimbisanga j'ai finirai à partir de Josué la comme ça responsabilité ya mwana ya nani pe mwana maso ya kolbaka sur l'autre côté on fait des choses claires sauf que le tout le bakino parce que azam tunanga na le babo tout le babo non juste que la vérité n'est tout le cas et puis il y a Jojo c'est qui est vrai na ozongi na kati ya na utotala na YouTube comme makambo ya Peniel ya Zawadi ebimaki makambo ya Zawadi ebimaki ya 3 ans et demi passé donc so moi naza na 3 ans maintenant c'est fort possible pourquoi batu bazolinga ondima ngote Tribichou Boni Tiens ma belle j'ai maman Ursula Silisa bébé j'ai un bon yeda kuna mones peut-être ça si ça lobaki déjà lobana non nakobaka ke makambo ya Zawadi ebimaki ya 3 ans et demi passé donc sorti na ye so bozongi na YouTube botala ba image tozoke 4 ans ngo mwana sala na libumu combien de mois 9 mois so bébé wana oye alobi ke aza mwana Mike aza na ba 3 ans mais c'est normal voilà totia on a quelques questions tozotala maman abiso j'aime to mabambo comme moi bonjour les kinango bonjour ya Juju na biso ngana lobe Zawadi oyo akomi na problème mutu to ezani en Australie ngozo belisaka ba réfugié bakenda mi tout problème nini po Zawadi makambo osala boye azaka femme mariée mobali ni azaka pasteur ayokila ta mobali nana mawate obote mobali no bana mapasa bana kitoko bongo likolo ya succès soki eloko nini yango oyebi Mike Kalamba epeye pe bilalalala azwi po baponaka na basi mosusu ya kokende kolinga ya kokende kotia eloko po Zawadi ana lati Mike azobebisa réputation na eno na mona boye te na ndimi na nga teke mwana naza mwana Mike Kalamba Zawadi alingaka visibilité soki alali alamuki mbala moko fa créer likambo soki otalama te soki aka na 10 personnes 20 personnes Mike bilinga lingo kaisaki mwasa poto mwasi mo aza mature akor pa bala obina sala makambo siese na meme na ndaku omoni ndenga lati yo po akende ko sani na ndaku na bando filmer la chambre bandi ndeni seke bosala makambo nyonso eleka kitoko ko kaisaki va mwasi moko boye lokwa ba ma Sandra boleki kukukuku abombi po abatela la réputation oyebi Zawadi azani na réputation abatela te Zawadi azalaka na réputation ko batela te mwana mwasi wana nga vraiment na mwana mwana neza na mwana Mike Kalamba te pourquoi po soki ezaki mwana Mike Kalamba mwana ana déjà erreur ke ba 3 ans 2 ans 3 ans alinga bimise banda kala mwana nazala archi nini j'aime mwana nazala ke ba 2 ans 3 ans po ilika mwana de le kadala ba 2023 oza ko se rappeler nango te nayibi tiko banda 2023 kasi yango biso communautaire Juju bio tozoloba
Papa Mike a qui le comporté kaka za du plainte pour la réputation na yi. Et l'autre plainte yango Zawadi ya olukane visibilité ata baki oporter plainte bapese ka mise en garde akati da koloba kombo mais ya sa zonga ki na actualité bato bazokutya elongne ye biloko alingaka faut respecter ata papa bana no komwana mwana na nga nalandelaki bana ne nyonso na mwana na azoloba aza neka ndemo na babana na basi na ya mapasana eza nango kaka bana mobali na ye soki Mike alali yo mbangu yo kasi nde zema yango oke ekota yo kasi va Mike yo mo kaka Mike anga atiaki vaseline asalaki yo na nsima yo wana susu oyo ozwaki zemi batika makambo susu basala Zawadi respecter papa bana na oko mobali no alingaka omingo oki osali babétise na Kinshasa oke olalali na bato kuna ozongi alimbisi yo ozopoteka buzoba awa bato ozala na confiance bana misusu te okasa bana nyonso triche oke no lalalala mobali yango vala oko elela Mike Kalamba ifunda ye mbalofu mafunda ye ba a dédommagé olobi a image na yo baby église bato bakimi bato balingi su komona ote a futa o mbongo parce que trop c'est trop Mike yango aza mabe to mona to atomeka za Mike obi soki mona atomeka za Mike azwi ye kaka aza pe la bala ka mibala bakisi wana trobo to sani ye mo pe bilala to sani bilala na ye to sani po soki mwana na azalaki ya Mike ya juju na biso toyebi Zawadi banda kala ayangaka bimisa mwana na ata na ba 1 et demi ba 2 ans ndiye lo na koma place wana ayangaka bimisa mwana wana banda kala bombi mwana na apa ya kobimisa nde ya mwana na azokeda ba 3 ans boye loza lokuta alukaka na visibilité muto ayoka ta soni te yoka si Mike alalika na ye na communauté na banino na nini na Kinshasa na Mike ça se voit boazaka ne mobulu yoka sata ba fie belé balala na Mike me basilama yenda lingaka azalo ka ba Eliane bango baluka visibilité baluka bayebana bambongo yango moni baza yoka si Mike vomanda azabongo akangelo na lala batuti ataka nani pasteur Moïse Mbie basala bon basala pe makambo sese yango il faut kosoboza ba pasteur olingo ke longola moko boluka kabasio baza mature bolala ka ba n'importe qui te basi musuko mone kitoko bozo mona anglais belozo mona avandi dans Australie azana mbongo liboma orolale ka mwambala moko defa bo alati yo vine mobimba yo pe pasteur Mike ozwi po bilala yango nde moni komisa bino na betapo o ngala lingena lobava yango wana merci aya. Allô, maman la biso. Allô, bonjour. Bonjour. Ngape na bakisa mwanda mais il y a jour tant vous avez d'abimaka na 2023 wana. Allô ba ke no azana zemi no. Bolanda ka ete. Allô ba ka azana zemi ndenge basala ki wana za ina force date atikala ina zemi. Elo ka yo sisa makambo ya juju. Eza kaka basala ka tesa denia sala nango batan abilité ou me la pité. Vous comprenez? Pour avant ba pesa pe autorisation pour basala tesa denia ba otuna bango pourquoi avocat ya passer Mike Kalamba muta opesa le pourquoi balingi basala tesa denia mais so bolandeli histoire Zawadi alobaya katika laka na zemi. Parce que zemi wana etikala na point d'interrogation to ebite soka longolaka soka botaka mais to longola te ndeli kambango to zotuna ngona yango wana ekozala ka zemi wana ka yango wana continue po mobali mususu akondima na epo ezaki soni o Zawadi asalaki mwasa libala ozo okobima na mobali mususu ozwi zemi oyepe kosala live ozo expliquer pe nde makambo yango ya juju baswahili bazala pe zokamusanga mwa masango mobala ngaza ne zoba kizengiti abotaka mapasa bon abotaka ngala yebi ba peuple na Zawadi abota ba mapasa siko mwana we uti wapi c'est ça le problème pour ngala yebi ke ye abotaki après kuta yeko somba ndako ba yeko pese soki ndako soka somba ka ndako ba seje yango tozo ba pété ozo comprendre ezaka basala ka testa denia oyo ezaka kobebisa réputation elo ngala kolobaka ya juju bapase bazala na bango batuka lokwa biso bato basala mpe makambo afunda mais batika mapapa biso kota Juju, bonjour. Bonjour kota papa
Bonjour, papa, c'est moi, Joujou, hein. Voilà, de Colina. Un peu vous mettre la main. Bonjour, maman. Yana sependo matinga na live no bazawadi wana bazokosa ayo lukane kaka esu babezi na bambugo kala na salai wapi po abimisa mwana mai kalamba wana ça fait combien d'années azalai wapi pour le loya osenga test ADN azalai wapi tala pe ba paramètre mara mususu Yango nga zo comprendre te. Yango biso tozo regretter to lobi boye. Yango biso to lobi boye. Abima akangisa zawadi. Soit apporter plainte, soit passer la test ADN. Programme la réputation que les gens ont. Réputation même tes na mosala na nzambe ata babi basali na nzambe yango ya biso ya Congo tokomi kosala na bango baaventure batika pe yango makambo mosusu banda kalakala wana azalaki na zemi makambo ya vaseline ebimaki kala wana azalaka wapi bongo mobali oyo bazalaki na ndako andimi abokola zemi ya paster mai kalambai Nde makambo. andimi abokola zemi ya mai ya paster mai kalambai ti aboti mwana koli après le loba ya osenga test ADN kalakala na bazalaki wapi mpona kosenga test ADN ntango azala na bazemi azala wapi ya namba lokuta atika kobebisa réputation ya paster mai kalamba loko afandi na ekimia aosala makambo na ye eza bien te balingi babe donc soki lipambola moto elingi oyo ya makasi balingi su bakitisa ye Voilà. sikoyo pendel abombani alezawadi alingi ya obima bandoki mibale wana Voilà.